Nzambe se moko ya solo pe ya bomoi apambola bino banso na kombo ya elonga ya mwana ya Nzambe Yesu Kristu o Nzambe asekisa na bawa pe avandisa na loboko na ya mobali o likolo pe azali ko intercede mpona bandimi. Nazali kotono Nzambe mokili botondi mpona libaku liye ya kitoko apesi ngai lelo po ete nakoka kosolola na bino mai matali liloba lia ye. Liloba oyo bino bolingaka mingi po ete liloba ya Nzambe yango nde ezokolakisa biso mokano ya Nzambe. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu? Liloba lia Nzambe elobi nini? Teme na biso ya lelo ezali boye. Ces infiltrés ne doivent point aller avec vous pour combattre. Ces infiltrés ne doivent point aller avec vous pour combattre. Batobaye bakoti nakati ya musala bino ya Sokoto esengeli bakene na bino te elongo pona kubunda. Yango nde ezali teme na biso ya lelo. Biblia ezali liloba pe mokano ya Nzambe mokili. Liloba ya Nzambe yango nde ezali bosolo eza vérité. Lelo tokokende na kati ya liloba ya Nzambe po totala makomi. Makomi maye mazopesa biso ba détail likolo ya maye esalamaki na bomoi ya David. David oyo azali l'homme selon le cœur de Dieu. Tango azalaki na mboka ya bafilistin, azalaki epai ya roi ya bafilistin. Resi oyo to makomi maye tokotala tokotanga ekopesa biso mateya to liteya po ete Ancien Testament ezali mpona instruction na biso. Na buku ya Romains chapitre 15 verset 4 le Nzambe ezoloba ete or tout ce qui a été écrit d'avance maimaso makomaka liboso oyo komomaka ezali mpona instruction na biso. Mpona nini? Po ete par la patience et par la consolation oyo ezopesa makomi tozala na elikia. Liloba Nzambe na buku ya Romains 15:4 oyo touti kotanga ezoloba na biso ete nyonso ekomomaka avant d'avance to liboso maso mana mazali pona instruction na biso. Tokoki ko apprendre, tokoki ko yekola mingi à partir ya Ancien Testament. Oh, makomi oyo tokotala ekolingisa biso to comprendre que armée ekoki kondima te ete ekende kobunda azali na baennemi na ye banguna na ye na kati ya batroupe na ye. Armée ekoki accepte te. Tokomona ndakisa lelo na kati ya liloba ya Nzambe po ete totire leçon tolinga te ke na kati ya armée na biso baennemi na biso bazala na kati tokende na bango na champ de bataille to kobunda. Ezali mokano ya Nzambe oyo ya solo te. Soki tolingi ke Nzambe mokili ya likolo na se aza na biso il faut totosa ye tolingisa te na kati ya armée na biso banguna na biso bazala. Na 1 Samuel chapitre 18 tokobanda kotanga à partir du verset 5. 1 Samuel 18. David aza okende bipai na bipai pe aza kolonga bipai biso roi Saül aza kotinda ye. Esika nyonso roi Saül aza kotinda David aza kozwa succès, aza kolonga. Le roi Saül atie likolo atie mokonzi ya bato ya bitumba. Et azali kosepelisa peuple mobimba ya Israël. Même basali ya Saül, roi Saül, bazo sepela na ye. David, liloba Nzambe lobi ke David réussissait partout où le roi Saül l'envoyait. Bipai biso Saül azotinda ye, azozwa succès, azolonga. Et pona yango, roi Saül atiaki ye na mutu to mokonzi ya bato ya bitumba.
azalaki ko peuple baza kosepela na David. Même basali ya roi Saül bazali kosepela na David. Verset 6. Tant bazozonga na tango oyo David asilisi koboma Philistin. Akokundura mwa moke awa David bana Israël bazaka na bitumba na ba Philistin. Goliath azobima azali ko intimider armée Israël. Bango baso bazaka na bobangi. Kino tata ya David atinaka David akotala bandeko na ye. David ayoki mai Goliath abande koloba. Ye andimaki etake no bunda contre Goliath. Même roi Saül apekisaki ye. Mais akendaki David azali ko s'appuyer sur Nzambe. Goliath azo s'appuyer sur équipement na ye oya bitumba. Goliath azaki expérimenté na bitumba. Mais David abomaka ye. Tango David abomaka ye, sangwana ekeneki na ba Philistin parce que tango David abomi Goliath akamati mbeli abete d'abord libanga na lance na ye, Goliath akwe, David akimi mbangu, abotoli Goliath épée na ye abomi na ye, a apporté délivrance à bana Israël. Alors, le banzambe qui tango asisi ko azozonga basi babimaki na ba ville nyonso ya Israël liboso ya roi Saül na boyembaka pe na bobinaka na son ya tambourin pe ya triangle na bolobaka na bogangaka na kogangaka na esengo basi oyo baza koyemba baza kozongisa na yano balobi ete Saül a frappé 1000 nae, David 10 000. Tomoni awa na retour tango David asisi ko boma Philistin basi babimaki na ba ville na esengo liboso ya roi Saül bazoyemba. Saül a frappé ces 1000 et David c'est 10 000. Bon ba action ya David awa nano a komi ko régner physiquement. Déjà Nzambe atini Samuel a keko oindre roi. Mais roi Saül azal na plan mabe contre lui. Donc action yonso David azo salawa ba succès nga abomi Philistin et banaki na ba Philistin. Po ba Philistin ba kimaka. Après liwa ya Goliath ba ebiango. Verset 8 à 1 Samuel 18. Saül a sili qui t'a ayoke basi bazoro babike bo ya a frappé na 10 000, David 10 000. Saül a sili qui paye c'est pour ça qui était. Ah bien, vous pèsez na David 10 000, na ngainde, vous pèsez à 1000. C'est là que ça a beaucoup de royaume. Bon, donc le roi Saül a sepé la quitté à ta mokete. Na mai basi bazaye ko yemba. Le banzam le dit que Saül a zaki irrité. Et c'est pour ça qui était. Et le roi Saül a dit que bon pèse à David 10 000. Nangane bo pèse à 1000 hein. Bon là que ça a ngende a bokonzi, ya roi. Verset 9. Babi le banzam dit et Saül regarda David d'un mauvais œil. Abandi ko tele na miso mabe banda mokolomona. Banda mokolomona et dans la suite, roi Saül a banay ko tala David na misu mabe. Par mon que peuple bazolinga e. Pona nini ekolo na bino. Ezolonga bitumba contre ba ennemi na bino te. Pona nini ekolo na bino ezolonga bitumba te contre ba ennemi na bino. Po ete nano bo bengani na armée na bino te ba ennemi ya mboka na bino. Bozana bango ensemble na armée. Et sengari bo sala lokola ba prince ya ba Philistin ba sengaka na roi na bango ya ba Philistin asala. Teme na biso yango na ya lelo tukomona ngona kati ya banzambi mai ba prince ya ba Philistin ba lobaka na roi ya Philistin asala vis-à-vis ya mosali ya roi Saül David. Tokotalawa sikawa raison nini to tina nini ba prince ya Philistin ba lingaki te ete David
akende na bango na bitumba. Tina nini bango balingaki te. Toko kende na 1 Samuel chapitre 29. 1 Samuel chapitre 29. Toko banda kotanga à partir verset 1. Ba Philistin basanganaki batuna bango na affaire. Et Israël yazalaki wapi na source ya Israël. Ba prince ya Philistin ba pusani na ba troupe na bango mokama, donc centaines et leurs milliers. David na bato baye bazali kotambola na sima na roi Akish, roi ya ba Philistin. Verset 3. Ba prince ya ba Philistin balobi bato yo ba hébreu yo ba osala nini awa. Et roi Akish, roi ya ba Philistin a ko répondre siko na mutuna ya ba prince. Ba prince ba une question précise. Ba hébreu ba osala nini awa. Roi ya ba Philistin, roi Akish alobi na ba prince ya ba Philistin. Mais vous voyez où est David, Moussali Saül, roi Israël. Il y a longtemps qu'il est avec moi. Il y a Zalaki Ananga et Oumeli. Et na kouti ata na faute mon côté à Mouké. Na zana lo comment ko reprocher depuis aya awa kino lelo. Akish, roi ba Philistin, a zongisi et y en a ba prince ya Philistin. N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Bayebaki David ayebanaka. Ayebanaka kazaleki musali ya Saül, roi d'Israël. Bayebaka ki yende motabomaka Goliath. Bayebaka e. Alors le roi ba Philistin ba prince à Philistin, bayebaki maïmanso David asalaki. Tango ya za ko servir na kati armée à Israël. Na mboka na bino. Bozana bato oyo ba boma mena bato mboka na bino. Bozana bango na armée na bino. Mais même question oh ba Philistin ba prince ba tuni roi ba Philistin doit être posée aussi. Il fait tout nama. Pezo yano. Roi continue discours na e yano na e pas ba Philistin qui a lobby qu'il y a longtemps que David azana ye azozo qui ça y en a pas ba prince ba Philistin. Donc David a oumeli na ye et ye roi lobby a monné a pas même je n'ai même pas trouvé la moindre chose à lui reprocher. A moins là comme a reproché était depuis David a comment qu'on a ti lelo. Ba prince ba Philistin ba tunaki mutuna moko ya motuya. Une question pertinente na roi ba Philistin. Que font ici ces Hébreux? Ba Yuda ba Hébreu ba sa nini awa? Question wana. Tozo tuna même question na ba dirigeant ya mboka na yo. To ya bino. To tuna pe. Bato yo ba ennemi yo na biso, ba zaria wana armée na biso. Bazo sala nini? Même question. Que font les ennemis de votre nation dans votre armée? Question ba prince ya ba Philistin, ba tuni roi ya ba Philistin. Tant que bokozala na kati ya armée na bino ba ennemi ya mboka na bino, bokolonga mokolo moko te etumba na mboka na ba ennemi na bino. Parce que bozana bango. Tango bokosala plan na bitumba bosala nini? Bakoyebisa na mboka na bango. Bokolonga te? Bokolonga te? Totanga siko verset 4. 1 Samuel 29. 1 Samuel 29 verset 4. Kasi ba prince ya Philistin ba siliki contre roi ya ba Philistin. Le banzambe lobite ke ba prince ya ba Philistin ba sepeli. Non. Le banzambe ba siliki pe ba lobi na roi zongisa moto. Moto bazo bazongi sezane. Ezali David. Zongisa ye azonga na esiko yo tsaki kuna. Akita na biso te na champ de bataille. Ake na biso te na bitumba. Pona nini po ete pour qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Tolingi te to kene na ye ya bongo la koma ennemi ya biso na tango ya bitumba. Exactement ba obozana bango wana. Obozana ramena bino. Ba ennemi
ya mboka na bino o baza na armée na bino bokela bango na bitumba bango nde bakoconsulte baennemi na bino bakopoignarde bino na mokongo bakobeta bino na mokongo bakodétruire bino bakotrahir bino. Donc et balobi awa bakontinue et comment motoyo et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? Vous voyez, bayebaka bakundoli bayebaka David nde abomaka Goliath akataka ye mutu a utilisé épée ya Goliath akatana mutu abi mais ndenge nini akozonga na grâce et pas à mettre na soki te ezana ba mitu ya biso ya bato na biso. Donc dans verset 4 le banzambe ezoloba ke ba prince ya ba Philistin ba siliki contre roi ya ba Philistin roi Akish. Ba prince ya ba Philistin ba applaudir yete ba encourager yete. Ba yebisi roi vérité en face. Ezata ke mokonzi azosala mabe azo signer ba mikanda azosala ba décision ezali contraire na intérêt en mboka na bino bozoko applaudir yango. Non, c'est contre la parole de Dieu. Et là qu'on nini ba prince ya ba Philistin ba lobi na roi ya ba Philistin zongisa moto renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Raison yango wana ba ebisi zongisa ye akita na biso na bitumba te po ete tango toketa na ye na champ de bataille yako koma ennemi na biso tango bitumba. La même chose pour vous, votre nation. Voulez-vous que votre nation gagne la guerre, que vous impose vos ennemis? Est-ce que bolingi bolonga etumba na banguna na bino na bitumba banguna na mazo imposer bino? Réponse est simple. Bolongola ba infiltrer na armée na bino. Bato banso baza ba originaire pays ba pays ennemi na bino. Bozongisa bango na mboka na bango ndenge bazongisa ba prince ya Philistin balingaki te ke David eza na bango. Bozongisa bango et bokita na bango te sur le champ de bataille. Bokena na bango te parce que bako constituer ba ennemi na bino. Tant bozokena obuna contre mboka na bango, bango ne bazo constituer ba ennemi na bino. O bozana bango ensemble. Soit bokiti na bango na bataille contre mboka na bango, ils seront vos ennemis pendant le combat. Vous ne pouvez pas accepter d'avoir ce genre-là, ces infiltrés, avec vous sur le champ de bataille. Pourquoi ça n'a pas monté? Parce que le banzam va constituer un ennemi nabino pendant les combats. Moi, je n'ai pas écrit le livre. Je ne fais que lire ce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu a conseillé, toi apprendre, toi écola. Verset 5, il y a 1 Samuel 29. David, il a frappé 10 000 David, Saül a frappé 1000 et David 10 000. Prince, il y a Philistin, se rappeler. Bazo rappeler bazo kundole na roi ya Philistin. Que aeba nzembo basa Israël bazo koyemba pendant David na Saül. Que Saül a frappé 1000 naye, David c'est 10 000. Verset 6. Et là qu'on dit qui roi ya Philistin ko sala. Bolanda va très bien. Prince ya Philistin sépérité que roi ya Philistin amema David na hébreu simane po bakeno bunda contre Israël. Parce que bituma ezali entre Philistin na Israël. Israël ezaki dirigé na Saül. Philistin roi na bango Akish. Akish après avoir écouté le message de prince, il y a bengi David. Alobi na David, l'Éternel est vivant. Yo zali moto zali droit oza semba. Ngana linga komona yo ko kende pe ko zonga na elanga. Pour ngai na trouver le comment ka mabete na yo depuis yo komawa te lelo. Kasi
yo zo sepeli sa ba prince te. Voilà. Ba prince ba zo sepela na David te. Po ba yebi mai David asala. David a délivré bana Israël parce que y a bomaka Goliath. Délivrance à monnaie salamaka. A kenepe ko boma ba Philistin mbala mbala. Mais tango sayola zo ba ka koma bokilo. Nae azo senga kana bo yana mitu ya ba Philistin. Yazo memango. Nyonso na ba yebi yango. Akisha lobina David kasi ba prince bazo sepela na yote. Donc yo sepesa bangoti. Alors, ce qui ba originaire ya ba mboka ya ba ennemi na bino. O bazana kati armée na bino bazo sepelisa bino. Alors, vous comptez sur Nzambe ya solo te hein. Parce que Nzambe ya solo a conscient de lobanae bateau yo ba servir na armée. Ya ba pays o baza ba ennemi na bino, ba ko servir na armée na bino te. Il faut que zongi sa bango na mboka na bango. Vous savez avec certitude que ces gens-là sont vos ennemis. Ils ont servi dans les armées de vos ennemis. Boyebi bango, boyebi avec certitude. Que bazalaki na armée ya banguna na bino. Bokoko yamba bango te, bokoko ndima bango te, bazana na kati armée na bino. Boyeba ete, ceux qui bo garder bango, na kati armée na bino, bo kena bitumba. Bokolonga te, bokolonga mboka na bango te. Bango bakolonga bino, bango bako constituer ba ennemi na bino na tango ya bitumba. Ngane moto na lobi yango te, mais le banzambe lobi ndenge wana. Tuuti ko tanga yango sikoyo. Tout en 1 Samuel 1 Samuel 29 verset 7. Verset 7 lobby roi Akisha zolo bana David zonga kene na kimia. Pour loko moko ya mabe hein et ça la matin na miso ba prince ba philistin. Alors eloko nini ko sala na banguna bayo. Oh yo ondimi ke baza nakati armée na yo. Tango bakosala makambo ezali malamu te sous vos yeux. Quand ils vont faire des choses désagréables sous vos yeux. Au salanin verset 8. Il y a 1 Samuel 29. David alobina roi Akish me elo ninga na sali ya mabe. Elo ni moni na ngai kinga na sali mosali na sali mabe depuis kinga na yawa tilelo. Po ete ngana kene na yote na bitumba na kanoko na mokozana na bitumba na bunda te po na ye na bundisa ba ennemi na ye. Verset 9 Akisha azongisi David ya na lobi na ye na yebi yo zali malamu na miso na ngai ozali lokola angelu ya Nzambe kasi ba prince ya ba Philistin ba lobi yo ko kene na bango te pona ko bunda na bitumba o kene na bango te. Voilà, il ne montera point avec nous pour combattre. La même chose nous disons. Ba ennemi ya mboka na bino bazana armée na bino. Ba koi ko kene na bino te na bitumba. Bo kene na bango te bo kene bunda bitumba. Ba ko constituer ba ennemi na bino. Le banza mezane ngona. Ba infiltrer wana. O bazana armée na bino. Bo ko kene na bango te bo ete bo bundisa mboka na bango. Verset 10. Alors, le roi continue à dire, bon, Seigneur l'autel, ma tongo, yona basali bayo, basali ya molakisina yo, to ya molakisino, o bayakina yo, bolonga tongo, tango, lumière kokoma, David na batona ba telemi, na tongo penza, bazongi na mboka ya ba Philistin. Tant que David a accueilli, David n'a pas hébreu. Donc, tant que David n'a pas tourné, basari ba zongi ba kei, ndesi koyo, ba Philistin, basali programme na bango, basali plan na bango, pour ce que ba kende ko bunda contre Israël. Balinga ki te que David a zawana na bato baye, po baye ba planter. To ebi plan ba ko communiquer en Israël, Israël ko yeba, mais ba préférer David a long wana bato baye. Parce que David a bunda déjà dans l'armée à Israël, à Salaba exploit. Voilà. Bishop il faut tout ça en Nengemoko. Alors, solution est alinée pour Namboka nayo. Mais simple. Koloba na ba sodayon surtout ba étranger. O za ba originaire Mboka ba ennemi na Mboka na biso. Ba zongo e pa na bango.
hein? Bazonga pas na bango. Mais na likamoto wuti ko tanga wa tango Akisha zongisi David na bato baye ba Philistin ba ke ba buni na Israël. Et là on est islamaki. Ba Philistin ba longaki ba na Israël. Alors pona nini mboka na yo ezo gagner bitumba contre ba ennemi na binote. Po ete na kati ya armée na bino ba soda ya mboko ya mboko baza ba ennemi na bino baza na kati ya armée na bino. Po ete na kati ya ba service na bino ya sécurité basi na mibali ya originaire ya mboka ya ba ennemi na bino batondi. Esengeli boyebi bango bazali identifiable boyebi bango très bien ke basalaki na armée ya ba pays o baza ba ennemi na bino. Alors eloko ndeko sa zongisa bango na mboka na bango ba infiltré wana bakokende na bino na bitumba te. Ces infiltrés ne doivent pas monter avec vous pour combattre. Et Sengeli Bosilika, vous devez être irrité contre toute personne qui accepterait que le militaire de vos pays ennemis soit admis dans votre armée. Montez Sengela Silika contre toute personne. Moto Munyonso, Azon di Maete, Basoda, Bamboka, Bazaba ennemi na biso, Baz dans la carte armée na biso. Lilo Banza mene na Uto Tangawa. Nazo inventé terre. Et pendant que je crois que nalingai kona répondre à mutuna musu bato baba on zambe ka eloko nzambe asala ka bolingo nzambe asaka vengeance te. Non, vengeance c'est ça na liloba nzambe. Est-ce que vengeance c'est ali mokano ya nzambe ya solo? Oui. Vengeance c'est ali mokano ya nzambe ya solo. Dans le livre ya Nombre chapitre 31 liloba nzambe liloba nzambe lobi boy nzambe mokili alobaki na Moïse alobi ne akende ko venger bana Israël du club Madianite. Nombre 31 verset 1. Yahweh alobi na Moïse alobi na ye venger bana Israël du club Madianite. Okozala ensuite recueilli auprès du peuple na yo. Verset 3. Moïse alobi na peuple alobi na mbo équipé na kati na bino bato pona bitumba. Et batambola contre Madian. Pour être exécuter vengeance ya Yahweh likolo Madian. Les alinzambe mokelinda pesi ordre na Moïse par le binaya qui ne ko venger bana Israël quoi ba Madianite. Verset 4. Bokotinda na kati armée boza 1000 bateaux na par tribu. Ba tribu sur Israël. Vous voyez que Israël a 12 tribus. Donc ba sangisi ba longoli 1000 bateaux par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse a tenu bango na armée, donc c'est 1000 hommes par tribu. Et na bango, moi na sacrificateur, Eliezer, donc Eliezer, Finé, ouazaï ko kumba ba instrument sacré, puis ba trompette. Verset 7, va s'avancer contre Madian, selon ordre. Mutind oyo Yahweh apesaki na Moïse babomi banani babomi bamibali nyonso na mboka. Donc le banzame lobi na verset 7 que Nombre 31 que bana Israël ba s'avance ba kei contre Madian selon ordre oyo Yahweh apesaki na Moïse pe babomi bamibali nyonso na mboka. 12 000 personnes d'Israël nde ba exécutaki mission wana to ordre nzambe. Verset 8. Babomi, ba roi ya Madian, na ba misusu, donc 5 rois au total ya Madian, babomi pe par épée, Balaam, faux prophète, ou roi wana a bengisakai a prophétisé contre bana Israël. Donc Balaam, fils à Béor. Solution ya malamu pona la problème ezali nini? Solution pona ko éviter trahison, pona ko éviter que boza la poignarder dans le dos. Ba infiltré wana bako kene na bino na bitumba te. Bozongi sa bango bolongola bango na armée na bino. Bozongi sa bango na mboka na bango. Pona ko éviter trahison, éviter ba poignarder bino na sima mo Congo. Ba infiltré surtout wana bazonga na mboka na bango. Bazala na bino te esika moko. Ba fait partie armée na bino te pe à force à sécurité na bino te. Ba kene na bino na champ de bataille te
parce que so bokena bango ba ko constituer ba ko ma ba ennemi na bino na tango ya bitumba. Bo accepter jamais que ba infiltrer wana bazala na bakene na bino na bitumba. Nzambe ya bomo epe ya solo apambola bino banso na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristo.